bato bafingaka fali na famille na bango mutu ko fali aza azate bato bafingaka fere na famille na bino mutu ko fere aza soko za mwasi ofingaka fali apusa na pembeni na lingao oza mwasi ofingaka fere apusa na pembeni na yo alingao so bo limbu ya lobi akomi wario seka yeko baksa imprise pa fali pupa au baksa imprise pa ba wario mais te David Oyembe balabala alobi akomi wario fanati ba malongwa omona mutu mwana na orchestre na ye wana betaka mbunda nana kenda poto te mais nga beta concert na poto public est réclamé mutu ya mafinga zanga te je me suis dit mais public est réclamé mutu a remet ma tout faut même ma tikié to tanga ba komona bango te pour bango basaka incompréhensible mutu orchestre ke poto public esenga mutu mama mafinga yepe foya yepe fo mema surtout mutu mafinga ro zani na live na concert honoré ko bete la biso na podium ausani exemple to so la nes lilimbuyi banda fera banda obeta ba concert na ye na podium lilimbu ya bakisa nini chorégraphie soki communicateur moko aleki po afinga ferego la to afinga fallait popa on a fingé bien na toutes les bordées et après et même la bango ba contrat na niveau libanda voilà et font les la bango ba porte lisumu siko ya ngwa to komi na lisumu à toutes les bordées pour baxele nini pour ça tali bango na bokasa respectif là ba uta bazaka na batwana te mais quand même to yebaka bango na bokasa ba uta bazaka na batama finga te mais to yebaka bango to yebaka bango de bagé parcours à faire eti aya kokoma na carrière solo azaka na batama finga te parcours ya fali pour parti akoma na carrière solo batama finga bazalaka te donc musala na bango nde mutu eteka bango musala na bango travail na bango mikoka nde bande ko simba bongo asali vocal ayembi yango nde mutu eteka ye noke mutu mo fazala kana afingelela ke butu faire aleki yo fali aleki yo réputation baby image bien de mal éduqué boy na boy mais leader a so continuer makamuna pas leader a betaka concert faire gola ndaza bo beta ba concert abeta concert ba concert oya na bango siko yo lilimbo quand on va koya mbote qui trahira toujours balance c'est le yé on a bien que c'est le so za musicien yeso o ma yé moko ne mo beti bordir pipa nani c'est la beta so musique ta mo beti bordir pe bordir en zo beta ngo pa nani ba wera beta ngo facile na belo ni wera sala été peut-être ça manazonga pe bata maison mère c'est le azali fanto na bino azana berera ko corriger papa na TV oui sali ma b mais mutali boma aola ndo mutakala bo longo bila mbote mutaka bokima no mete boko na c'est le Mister Poutine alobaka mingi te asala ka action Poutine c'est comment on trompe c'est la chance comment on Donald Trump so mona Poutine cette vidéo zo loba loba grimacer bato tela bino ka satan de telemi wana bino ko comprendre ma bezali c'est le Mister Poutine latano attitude ya Mister Poutine ya solo ko loba te so action kombe leki oyeto yeleki lukelo mo su beta c'est le temps il y a âge musique et c'est dit déjà à combien de mukolo makasi telem sous pe ko arriver lem sous âge pour ça ni lem so ko kate ngongo lem sous pe komina âge pour ça na biso ba sportif biso ne so mona ko so bonito teninga regarder biso pe neka mais la musique âge à c'est le hasard ngwana fayemba sama ngwana yemba sama ngwana yemba bo c'est le comme trop côté wana acha wera pena pesa papa wera wana aza muta liboso c'est le passeport na kini ba misati mama benga ba valider na bango swanga passeport na kini to kana ngota l'occasion de rien que ça passeport mais c'est le aye maison ba c'est le passeport ba memie poto matière avion po wera donc c'est-à-dire wera na ko ya sanga mabe mobwe na se réserver pour na bola pour place na comme lelo c'est wera son mais le sport wenga mafinga na kibantu même wera nerere papa va corriger na balabala de na tout beto oui papa va corriger na balabala de na balabala biso mso to corriger mais papa de c'est Léo na ebité c'est le soit comme apeka analyste c'est le musicien te musique neti rôle na ye ezaki nini pembe na faire ego na star au star asa star avant ye star asala makambo ye ndezana na TikTok star na ye
ekokani te ya star eleke na babone kombo star eleke na kombo bon mambutu tokocha na vie na mkola star eleke mais na yebaka importance nazalaki nango alongwe mpe ake kosenga pardon abike banda kotinda ye mon frère c'est que toloba mambo toloba tv ya bakana balider batindaka bango. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino, Bolinga Mingi. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Masola, Balabala, comme Dab, Nenem Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sakabino, Ango, Nabe, Traolo, Masolango, Ndengenini, et c'est pas ça, vraiment, na Mboka Oyo. Pour la actualité, c'est important en Angola, tout faut retenir les lots. Et ça, veille mortuelle pour na maman Monique. Donc, bisoto, bana ya Luanda, na ba o bazana ba province, par-ci par-là. Soki bolingi, bo région de biso, famille Mobimba, ya maman Monique, ba connaissance na ye, tokozala bongo na nganda Monique. Donc, nanda kunaye, place oyo ebembe eko salama veille mortuelle eko salama bongo na mars na à 13. Donc les lotos zawana lobby to ko kuna mama na biso to zalawana to le la mama na biso na ndenga kimia donc na ndenga balabala lelo to zabongo na maître As comme d'hab pour to za batu ya analyse. Et avec Maître As, on va essayer parler série makambo ya kofinga na musique ya Congo. Na Congo na kalato yebaka ke musicien de soka longwe yangone e banda ko sala moi polémique. Musicien longwe et ça moi polémique batu balobeli yango. Mais chose grave Congo ngo kaka wa musique yango koma soki musicien longwe batu ba kipana banga ngote. Mais muta mafinga soka longwe. Alongwe pas musicien ou qui pas musicien oyo mboka mo meyindi tokolobela ngona maître c'est pourquoi pas tobeta di solo ya c'est Léo qu'est-ce qui se passe entre ye na vie na ye ranson vraiment ba bongisa po musique ya Congo et sukaka pa na bango te bakutaki yango bakotika yango et siko bazotikela siko biso nini pepe kala tikaka musique ya Congo ndenge nini lombo makiadi atikaka musique ya Congo ndenge nini pepe kala tambola zalaka na mutu wa bande ko fingela yete l'homme manqué à na mutu ma bande ko fingelela ye mutu te mais ta la génération le lot la musique a Congo na minute oyo maître As boa tarde David Wembe boa tarde balande tu ya masolo ya balabala na présenter ba sincère condoléances na ngai na famille ya Dona Monica en tout cas to miki ko landela histoire ya mama wana balobi azalaki la mieux connue plus que l'ambassade de la RDC en Angola. Donc ayebanaki koleka na ambassade na biso vraiment nzambe ayamba molimo na kimia apesa ye place moko pena ya ambassade ya Congo na Angola yebana na ngo pena te bato ayeba te place ezalaka mais so botuni koma maman Monique nganda Monique ayebani koleka ambassade ya RDC na Luanda na Angola. Donc maman Monique azaki lokola ambassadrice na biso bato to balobaka lingala na mboka oyo vraiment que ton âme repose en paix maman. Voilà, moi les belle magé ma baise en raté na vie. Bisous tout dans la faiblesse, tout dans la force bon. Merci beaucoup à toi Charles Kabouya. Voilà moi les belle soza na poso la ta kitoko. Hein, na catch, na polo, na body, Luka pena Charles Kabouya Rosala de cité. Maître As par rapport à l'actualité tout qui non malembe. Apport ya musique, apport ya kofinga na musique congolaise. Ezalaka nini? Tofandi boye tozoyoka oyo azofinga oyo, oyo azofinga oyo. Lemsu ba musicien bango moko te mais batu na bango bazofinga musicien. Aza musicien te, azalaka na sima musicien, to azalaka camarade ya musicien, to azalaka petit bitinda musicien mais azofinga musicien. Apport à kofinga na musique à Congo et bakisaka nini? Ouais, David Wembe balabala. Problème na to bandango na source. Kofinga eso dépend de l'éducation ba pesi biso ba famille na biso. Mais la moindre des choses na moni importance ni zo pesa na batwana ya mafinga. On me place mafinga sur valeur. Sur les réseaux sociaux, muto zo pesa biso éducation, comment faire ba courage encourager. Ba saka ba fi muke.
Mais bato ya mafinga tout le monde a sapena na spera neto bakana kodin à l'attente. Ba c'est la epena. C'est la pena na page na bango bazaka abonné belé pona nini mafinga afingi quand afingi ga osikoyo. Biso tonto kolaka to ba petit na Zaire wana. Ezali pena ke mwana afinga ka mingi ba mama ba kolinga te bokanga naye. Ah? Oui. Na Congo. Na Congo nde to. Beto bana kokola. Oui. Mwana afinga mingi. Na balabala nyonso. Ba mama ba linga te preuve na biso solo tozo pratiquer judo mais tokile ba masa oyo abunda katoa mama permettre au sa judo mais ngi te bosa ba camarade na ye po ya ça le moins problématique ça exemple bien te non seulement azo mi fingi ça mona mabe afingi si libota mobimba c'est papa mama ba ndekone tout ba ça kuna na famille wana bon David Wembe porte parole te rôle ba benga ba wana ni ba koni fois tité ni comment ni soit comment benga bango ba communicateur te bazala banani premier na ba leader baza banani ba leader na biso tout na ko épargner mutu te to ça pena lelo naître ba leader na biso ba conception ni basala premier na mutu ba benga bango banani attirera fort ye attirer non seulement ko tirer mais afingi l'autre là à toutes les bordures voilà le mot qui convient à toutes les bordures. Il y a ces peuples à toutes les bordures. Or, nous savons que l'accès baninga boy trois ongeli donc jour à roya toutes les bordures. Voyez que y a salama bay. Pour mouton sur toutes les bordures, pour ça même pas pembe de loin. So yo mouton salarané mo la faiblesse donc pour toi pas toi. Ba leader au monde dans le podium, n'a pas vu réel la vie mususu. Oui. So ça pas vu non réel sakana bango. Le bolu la kabasi na bango bo ça mamna bango so jour à kolinga longwa à toutes les yo moko bordure. Et aux alandais ni. C'est la catastrophe. Il y a une importance net il y a petit tiamo to comme le roi bangote après ça to répondre to ke ndenga mafinga to kokana. O peut ko longo pa ya bagolwa. Na monya ke senga ba warrior pardon. Na vani natali video na mituni rôle na ye. Na jet te sagi nini rôle na ye la fille. Lilimboy. Rôle na ye. Ezaka nini? Ezaki nini? Pembe na faire gola. Na star. Au star asa star avant ye. Star asala makambo ye ndezana na TikTok star na ye ekokani te ya star eleke na babone kombo star eleke na kombo bon makambo tout ko na vie na mkola star eleke mais na ye ba importance na zaki ngo longwe pe ake ko senga pardon bike bande ko tinda ye mon frère c'est que tout le mambo tout le mambo te fait ya bakamba kana ba leader ba tinda bango oui makambo Lilimboy nenga bande ko finga fali pupa alobi ke abike bande ko tinda ye ce qui leader coup direct te maki na te kombo ya concert na Laura tendance que non nga ba ki peut ko to faut tout relanga bordi ça sert à quoi et servir leader na nini mafinga na ye ya mte beta ki leader Adidas donc double Adidas on a leader a beta ki na mafinga na ye pour aller battre mon frère ata longo pembe na ko délivrance en quelque sorte et ça délivrance bato kwa ba Lilimboy. Oui, bah j'ai soka longwe pembe na yo. Ba leader tout ba me ko selongo no maele mutu musu na sepela na moi mkiye alingaka zonga na nzela me mo kendeka lokwa wata. Er mona mona kana tefe mona bige na lingaka te ba fingela nga bato. Na longoli bata mafinga. Mo mona lokwa leza mukili na bango ngo ya bez ba zonga kaka. Or robeta musique na yo osali promotion na yo sa ofinga mutu. Balabala na lobela ko la fois passer que est-ce que ça possibilité na ye na TV ngai mutu abordi ya kan songolo net ya zaiko to vivre la musique na ye kana kumisa vivre la musique sans tanga kombo ya zaiko quartier la des impossible Pas cocatin il faut pas coca promotion la cité que boisson o le kana ko kumisa na finga boisson na te mongoni coca ko la finga Pepsi na publicité. Alors, tu as la publicité, tu as et réfléchir your mémoire aux alabos. Donc, tu vas commenter na bango. Mais bango, le va passer importance. Tout na batama finga. Communauté na biso. Si on laisse sur la musique et qu'une église et continue la politique, bateau to benga na vie ba élite. Bateau tout le monde na bango bazab exemple à suivre. Na mukili ba politicien bazab bateau. Avoir ça la politique, il faut les gars na bas de l'école. Et ça une exigence makas. Mais na habiter communauté oh yo to total la banane. Tozonga sous côté ya ba église mon frère na expliquer yo. Na ba pasteur ba koma na bato ba mafinga. Na mona ki pasteur na biso mona oni Moïse Mbiye réserve de l'Éternel. Na bureau na ye
ayamba mutu ya mafinga mais au moins serment dans l'église ba yamba idée ah ayamba mutu mafinga gouverneur abimi gouverneur premier jour na ye to mone photo na mutu mafinga zo kumisa ye important c'est élite mutu maelo as exemple à suivre mais yenda komi kolanda mutu to robenga lokola ba indigène ba délinquant exemple ni bobe biso c'est pas malongete donc mon mutu aza utilité portera pierreté no caisse portera le côté pour des David to banda lelo ti lobi bordir mo te pesa artiste ba vie na internet que disque na biso bibi to betelon bordir et puis ezate bordir aide tandis que ba même ça même ça ko image ya artiste deuxième chose c'est qu'artiste était kamboka bien té est-ce que mettez par rapport à tout les la même thématique wana lobi soki communicateur moko aleki pour afinga faire rigole toi afinga fallait pour pas on a fingé bien na toutes les bordées et après et même la bango ba contrat na niveau libanda voilà et font les la bango ba porte les somme sko ya ngwa to komi na les somme à toutes les bordées pour baxeler nini pour ça tali bango na bokasa respectif là ba uta bazaka na batwana te mais quand même to yebaka bango hein na bokasa ba uta bazaka na batama finga te mais to yebaka bango parcours à faire et aya kokoma na carrière solo azala batama finga te parcours ya fali pour parti akoma na carrière solo batama finga bazalaka te donc musala na bango nde mutu eteka bango musala na bango travail na bango mikoka nde bande ko simba bongo asali vocal ayembi yango nde mutu eteka ye non ke mutu mo fazala kana afingelela ke mutu faire aleki yo fali aleki yo donc ozomona ke bango moko ba pesi batuana sincère le comme important na bokesa na bango frère au monde mutu mo kana okesa na ye wana betaka mbunda nana kenda poto te mais nga beta conseil na poto public est réclamé mutu ya mafinga zanga te je me suis dit mais hein public est réclamé mutu a remet ma tout faut même ma tikié to tanga ba komona bango te pour bango ba saka incompréhensible mutu okesa ke poto public esenga mutu ma mafinga yepe foya yepe fo mema surtout nous finga rôle les années na live na concert honoré ko bete la biso na podium ausani exemple to sur la nes lilimbu banda faire banda obeta ba concert na ye na podium lilimbu ya bakisa nini chorégraphie na lo ba mo pauvre vérité na yo mo na ye na ta vidéo na katanga mo senga ba pardon de na tire attention ponga mo ben indigène kota ka mo beta biso za moi l'éducation mo to sera sera zaïr be tik wana moral etika la éthique morale tout ça comprendre ouais qui peut que bota film boy biso chez biso et dit état fait na pesi mbote ya JP état fait en États-Unis na pesi mbote so bota la film bandika ko se caresser bana mike to tchalo ba bo baza mo messager en plus toki na magnéto chez biso na magnéto biso film avanda menda ko tate et puis pour nini bana mike bolande mission c'est-à-dire éthique wana za na yego e ba ita ko senga ba warrior parce que na tout ni ba warrior ko senga mo pardon pour finga ki bango. Est-ce que bakolongo la mafinga na internet to ba mo apono so ki supposons fingeke tala ye kuna mutu munene est-ce que longo na internet makamna so limbu ya finga etikali ezali wana ezape na wana ezali donc chaque fois ado balonga ba limbiso ba pese lo mo boye bando talango so e servi ba batikali leçon ozo fingela mutu olo mi fingela ta ba boti na yo o ba boko mo fingela mutu le bibo kabwani sur réputation baby réputation baby image bien de mal éduqué boy na boy mais leader aso continuer makamuna pas leader a betaka concert faire gola ndaza bo beta ba concert abeta concert ba concert oyana bango siko yo lilimbu quand on va voir mbote qui trahira toujours hein qui trahira toujours so trahir kaka non mais to ke malembe lilimbu ya lobby akomi warrior c'est kaye ko baksa imprise pas fali pupa au baksa imprise pas ba warrior mais te David Oyembe balabala hein a lobby akomi warrior fanatique pas malongwa ba venanga fanatique alongwe pata balabala fanatique alongwe Congo la bien te makambo za na Congo kasi c'est qui fanatique de fan alongwe gauloise akomi warrior mettre le ba minimbu mettre le bon ba villageois ya Molokai
papa yemba kuta kufoto koma kaso moneta studio na TV il faut na émission mobimana ka histoire à leader na ngai ya kenda mais lelo fanatique alongwe obike mo Congo photo se passer sur Congo mususu na pessimiste na comédien lo ba il faut ba formater ba réinitialiser faut ba réinitialiser biso et sa normalité fanatique alongwe fan ah frère qu'est-ce que moi na fan na fan donc c'est-à-dire ça muto na ça quoi admirer je c'est na yebite lo ne poussa mon makila de cela que poto pona beki pona ça derigmen nam ta rensa ma sembe vita to ça la choix de revendre bolalo de makile beti so qui perd ça ta vita mère am ta dering mais ça que majorité a biso ba il faut que ta dering to landi mère o mère de makile beti so be match yi na terre bo ta la match na TV boy vita pour le ba jour su yemoni ba kangala TV pa kolonda ko ide na kanga TV ta ngala yebi kolonda ka chodina sanya nzunga ya biloko ozomona passion mutazana on eloko azolinga komisa mais biso eloko fana la muki pe baboka ko mabanga nde bolingaka malobi on alongwe waki fanatique te frère fan toluka no de fanatique ya muto yo donc so ma bezali à Sibir passi pour mettre ba fanatique de renaissance à Pauline qui passi ateki pe komi tengo to tika na jouer moko bien to longwa te to za to lu ko to finga président a améliorer poto bon équipe to menacer président à son bon joueur asika mais ko longa na ke na longa na même ta vida et ça la musique congolaise ndeko mosala madongi c'est regrettable bloc on a servir leçon na ba batikel batu ya ba mafinga bon et l'homme super le que la ngana landa exemple ya Sankara de Kunta abi moi na ye atuna ye papa pourquoi tout le temps ça ko injurier batu faut-il comme ça c'est-à-dire moi sentir quelque chose mais réponse ne peut pas être choquant loba na eboke ce qui n'a tiko finga bino bokoliate dans na boko la bino ba finga tala exemple na Congo wana oui eza na batu musani za ko finga po alia ba leader ce qu'on senga na ba leader congolais bo ça la musique ba tama finga bazo apporter nini bo pesi ba apporter ça ko tchape na visa na passer pas ta po fingi l'autre et to me kana ko zonga la pene éthique morale to kana ngo po me ko zonga la ngo di as na ndenga mabete po otobeta lisolo mo we awa olobi lelimbuli oyebaka ete presque pe batu minga mafinga to yebaka penza bango te mais to babanda ba carrière na bango to mona ka ba ka kopusa na pembeni na ba musicien donc ba tu oya mafinga wana batu bafinga ka ba musicien ezande bango moko ba musicien mutu ba pesa ka bango sincère to ndenge nini na conception na sala ngai babanda loko ba fanatique leader a été leader sa star il y a eu téléphone ya cheli bosona abandi ko finga l'autre camp entourage ya leader et ça ligue ba même leader vidéo azolo ba bien pona yo a finga bien afingele biso fali bien afingele biso faire bien ye pena sa biso ah nini etinde mission ni ya pembe na yo po infiltration pe banda bongo na ko na ofingelo mission na beso na pousa pembe na ba faiblesse no moko après nous déstabiliser yo mais moi bateau abima y peut tout abordir bien ayebi ko loba ayebi ko finga na Congo bazoba ayebi ko finga on va ba ayebi ko loba bi ayebi ko finga afinga bien et ça les besi c'est que ben donc arabi ça ko ba pesa bango loupe mais ça ba star ba leader na biso vraiment na e barate nini tolo ba bola na biso te yo kutu bon moi le finga sobino or bino boza ba star afa ba toi ba ba fanatique fanatique ko influencer te yo ne faut influencer ye fanatique yo ne faut influencer ba tete ate kata mambane zakate pepele ayaka ko kumisa ba pe na TV to betaki ndule na biso na yo arena ya danger tala fait cop ma yebo yebo kuna ba ma finga ba sanité non tanga ba ko ba ma ba insanité donc on va finga pe na ke yeguna mama bango za pauvre mama sali nini biso mama sacré na David faut ba leader de ba bongo ba meka ko écarter ba toi na pembe na bango ozaka pembe nya fere ofinga mama fali ozaka pembe nya fali ofinga mama fere ba finga na bibembe na landa finga bebe musolo ba pembe sokinga na bina finga mama fere wana frérot pe o leka na bande de l'école to bi comme David tana biso na Congo papa ça na respect na ye po yene nzamba se mais ba mama te David mama te batutu
la rapport à maman David. Maman madame Tabi, ce que mina finga et ce que le finga déjà fingi. Na justice ba kangela ngosko passe na ngana konga nini. Ole batu to banda ko zala exemple to na exemple be mais na bato baza ku ya ko diriger surtout que Belis batamayele ba mo la de mafinga ba mo sepela na bango. Chaque politicien mo na Congo na ba député au ministre ala na mutu na mafinga. Na musique to chaka poza ka me un peu populaire quoi. Oui. Mais bango tout le monde baza pe na ba kama mafinga na. Yo mo na telo mo le kana kini. Oko député za na kana ba koluna. Bazali. Est-ce ça logique? Député za na kana ba koluna c'est-à-dire so ba kesa campagne na commune songo la tamo na écrit na so boya tek machette bimi. Député. Oui. Donc il n'habite des communautés oyo. Il y a un moni eloko komi ko tchasi go biso na tembe na mambo etali ba bible na ba religion yango wana. Parce que na tomi na tembe. Obi ke ndenge to yambela ka Yesu na ba 88 87 ans l'église refait bandaka na Yesu lelo ba mo sakana na ye. Yesu continue théâtre. Yesu continue théâtre le mambo communauté congolaise. Donc tu as aventure na biso tin na religion. Ba religion tu na bina ngol mutute na tanga christianisme pour na sa mutu na ute kuna avant na longa na ba religion tout. Donc to kota théâtre na ba domaine tout. Au moment dans l'église serre mo boye na lo bela ba papa simi pasteur oyo ka répondre ba biaza fou du roi. En plus son nzambe alimbisa ka baye ba salie ma ben nga Yesu ba bisa biso Yesu. Mais bango ba alimbisa te ba pasteur ba comme na justice. Ba kana justice wana na bata mafinga ba ba finga mela. Basalit. Bazali ba pasteur bazana mutu boye. Donc pona lilimbuyi ndenga lobi ke ba wario balimbisa ye dans na minute to loba ke oui lilimbuyi akomi na ye wario alongwe na ye gauloise akomi na ye wario siko akomemela bango nini n'esprit ya bien na mwana ki n'esprit ya bien balimbisa ye mais ba pousser pembe na bango te hein balimbisa mais ba pousser pembe na bango te aza utilité nani ye serwana lilimbuyi aza utilité oui ndenga longwe na ye alongwe na gauloise akomi na ye wario aza utilité akota wenzaka eteka asala misando teka basala bezando bien akini ba pesa so importance dans mafinga baba totiko pesa chance na mambo eza na emerge na image bien te ndenga mabete na balabala ngana lobaka ngo mesilu banzajo analisa mutema mabeto lobaka masolo oyo bokutani na mutu afingaka artiste na bino bokanga ye bobeta ye Elima Yedi bokutani na bozwi penaka wi oyo tala est-ce que nandenga mabete na posa bino question a bata balabala bato bafingaka fali na famille na bango mutu ka fali aza azate bato bafingaka fere na famille na bino mutu ka fere aza so za mwasi ofingaka fali apusa na pembeni na olingao oza mwasi ofingaka fere feka apusa na pembeni na yo alinga so boya alinga kutoke moi dire pour faire ça de homme marié akanga na photo so boya pour ça akanga na photo donc to sara ba beto diminaka pasteur na biso ozo finga mutu aza na niveau noté ezalaka na Congo ezalaka chez biso mais na biso par exemple na mista na ngamoko Kennedy Ngeba le roi Salomon na biso za na ba maison na mambo tellement ba courant ba bloc électrique so comme Kennedy Ngeba le roi Salomon. Donc singa gwen ça 10 ans original Kennedy Ngeba jour moto otambola na ye fimo boye na bana quartier ye andeko azama mutema malamu asunga mingi andeko sunga ba fia so ba problème na famille na banga sunga mais jour mona fia na finga mama na ye moko mama ya fia na ye moko to leka na kebisa bien maître na kabila sou famille te pas bien na sepelité c'est peut-être nini comment c'est possible finga mama na balabala mutu muso ke l'on pèse comment yango wana yazo finga so ba nila mona ka sa danger ba nila banga ye ya finga abatu finga ka batu na sali mama na ngabodon donc fi wana bolimbisa ye ba warrior bolimbisa ye mais bo pousse même na biso te même na bino te plutôt bo pousse ye te bata ba futo ndo ko eliminer bango moko frère faut peut-être on la campagne de déstabiliser bata mafinga si te David non ça na bata bala ba comme les personnes ba commentaire so boza poto on a ko déstabiliser to ça campagne pena ko déstabiliser bata mafinga baluka rôle ya bien basala l'orchestre tout ça la promotion ben ça mafinga total nan to chanu to la semaine campagne que artiste nga beta concert na salle songolo
yo ya ka sala campagne ka orchestre na bino total ça ma finga de l'autre côté ça ben campagne orchestre bon aussi là pour on ba elo ya yebi na fino ba dikaye ya mama na tata na mafinga pour waze ka beta solo mo bi so mo ni mdo la nombango alo bate c'est que zo lando pena mais so mo ko mga mama na se ka koki suta bi ano kangete be na bo ke la ta mafinga na musika donc so ga musika mtanda la mama na ko zo c'est-à-dire katani tolongola mafinga to chaskope na course normale la vie ya aussi la campagne à produit à moto aussi ben artiste no comme c'est produit so produit na ngande sana boye na ka kolobela maestro Fabregas ndeni à université yoka bébé chéri neko la magoda yoka melo neko bela wata yoka nani eloko president ngola beti yoka magoda na lo bela pena dikap te beti de montant migolo yo na yaka na décortiquer temps na yaka nini elo mo faire boaki migolo papa yoka koto yoka basi yoka mark house na yaka na kumisa sana lo bake yenenga za boy kutu boy ya de mo David bana mai na ba biso na matete na lokele to sape mo mo boy za mo ya bakiyanke mais la seule chose on a ba na vie na ngai ya homoni famille minimbu le roi soleil bozalaka frère ndeto tambolana on a droit le battre ben sanité pour mettre chinois ça fait ça plus cher que biso malgré ton dos ça on a et donc kilo ya matete maître chinois abalukelo sur place abalukela yo tala to nzambe tokoli o sale lo mona ndako mankaki grand frère mosongolo ba ke pesa ka papa maître chinois donc akanelo na bâche azol ko sa papa ni mamba porter moto même mamba parler na bisoti ay donc c'est-à-dire biso kola bongo dans ta bureau de olobeli ka ba seigneur ay na raisonner belé o bana mutana ba benga seigneur ay donc c'est fou mais na kota na parler bazo gazer pas fait na biso mola ko minimbu na pese mbote azo gazer le biso mettre en plein succès à faux muta makasi c'est-à-dire tigwa nezali faut to respecter toi ba limite faut ça na vie biso na e matanga na buto biso des autres matanga mais na ko fingelo ko mo ba finga te o ya wa générique na ko lo bangote ba bot peut-être mais na ko lo baté mais l'autre permettre bango biso mo to bebisaki to me kana ko sala campagne ko déstabiliser biloko wana vraiment to meka so to koka inchallah donc simba to potana maître as par rapport à l'actualité to rechuter na biso pe na dossier oyo c'est Léo na Weranson opesi mbwa boye c'est Léo na Weranson c'est Léo penda a commis Weranson comme si donc adversaire na y a même taille y a même poids c'est un bagarre donc combat souka penda balou c'est Léo na Weranson umunyo ndeni c'est Léo a commis ko finga wera na minute suka commis ko finga wera c'est Léo azo laksa biso na monde entier que Weranson aza mutea mabe omunyo ndeni papa balabala e na butu ya na moyi Paulo dos Santos Guerrier vraiment Vondamboka papa balabala donc ye pena pona balabala na ye alamukela ngo ba 2h 3h so que information ba kangi balabala en tout cas côté tout bala pulga donc tanto succès chitoko longo qui te remplacer celle muto to ko remplacer te ka côté tout bala vraiment tanto succès donc voilà atunanga jour wana Paulo dos Santos Guerrier esprit wenge zaka nini ne bandel to ba esprit wenge za bon chic bon genre na ko boya ndeto e ba kompa ye ate na danger ko lega mais le esprit wenge dozo kompa nzute e deraye muke o c'est le azo sala e de kengo esprit wenge te deraye mo muke biso ba esprit wenge we bon chic bon genre donc so moni mona wenge fami ba na maison Kabuya Charles Kabuya so mtabino moni bana wenge te ba esprit pena ko te maison Kabuya bimiseke mona wenge alati kitoko atelemi kitoko parfait kitoko mosa kitoko abude na mututu na kwena ye esprit wenge to ebaka mais l'esprit wenge mafinga na kibantu même wera nerere papa ba corriger na balabala de na to beto oui papa ba corriger na balabala de na balabala biso mso to corriger mais papa de c'est Léo na ebite c'est Léo soit comme apeka analyste c'est le musicien te musique neti abosana muke la dire en vérité choc comment tu es ramabé bata balabala c'est le musicien azalaki musicien
Oui. C'est tu as une fille. Musicien. Pour le là, il faut que ça là. À ça là, sous ta côte na mulonga wa ta mafinga. C'est le bien sûr que corriger mais papa na yo ba corriger ka na TVT. On a donc comment aussi peuple. Oui, comment il est facile. Pelo mon comment la musique congolaise. Au moins na mutabe na mutu aso se réserver pour finga yi. Au bien de mettre le solo mo. Mais si le banza dans longo na cha mo émotion mon kiboli misanga ta bala. C'est le micro ba quoi qui na faire. Anda ko ba faire mamba zo ba na wera. Hein? Ba dire ko zo beta pa wera. Na mo ba kini ba quoi qui na faire. Moi ça le audio mo ba le ba code. Te wana mutu na nga mais pour ani so ki mabe ya wera za mutu. Oza numéro na c'est là audio c'est là sanga audio et comme que VT loko ça là oyo. Et ça l'on na biso papa na biso de corriger. Mais na nga kundulu. Mais c'est là zo rappelle na téléphone na tche pas. Bordir, hein? Bordir. Bordir pas Ngama. Ah, David. Ake na trop likolo. Trop likolo. Non, comme si vous finga on ga to do bat. Ya mtu yesa la moins bien. So yete yasa exemple ça artiste. On artiste to ko loba o. Bango moko non na mona te ba su micro bobaye. Bordir ça la bate. Ba beta ba congrès en musique. Mais ba balance c'est le yé, on a bien c'est le ça musicien. Yeso oma yé moko ne mo beti Bordir. Pipa nani? C'est la bête à son musique, t'as mon bête Bordir. Bordir en autre bête en pas nani. Ah ouais, la bête en facile. N'est pas l'autre ni où est ça là été. Peut-être que c'est ma ta maison mère. C'est le hasard fan ton abino. Azana berera ko projet papa na TV oui. Sali ma B. Mais mutali boma a la ndo mutakala po longo blembo tse mutaka bokima. No mete boko na sele. Et comme ko menenge moko. Na ngana ye bailo nini cappuccino sala et loko nini. C'est le abiwana we ranso no bata maison ba yina bango penero yina. Les bogas c'est le ba bienvenue dans la maison mère. Na la zamba. Big dans le ba bilo mo boye to bandela de. Mais na mona rien fait ba zakati lelo à bon terme. Oui. Pour tes mère ali abattu au fin so me garder silence. Mais c'est le ne ba tena rigueur mondo moni c'est le na misa msusu bango pena na maison mère na ye barate na ta ko Instagram ba publier photo na bango kala ya maison mère mais ba tia marqueur ne le boga ba benini ba ça les impardonnables péché impardonnable pas na maison mère sénateur a dit Chandoze benda koni recadré mais moi ma finga frère tala radio de Paris mais quand recadré mais boti ma finga c'est le open na tour na yezo ngela musique. Je ne sais musique, mais c'est tout comme ça qui est bien polémique, ça qui est bien. Oui, tu es. Ça au même jour, il était là, ce esprit nous l'a na wenge ngwana. O tsheba tshili yo me anga na le la. Ya go finga ndete. Ya musique ndé. O tsheba tshili yo. C'est le temps ya âge musique et c'est déjà a comme la mukolo makasi. Telem sous super ko arriver là sous âge pour ça ni lem so ko kate. Ngongo lem super comme na. Âge pour ça na biso sportif. Biso so mo no so bonito ko teninga regarder. Ah. Biso benera. Mais la musique a joué c'est le hasard ngwana fayemba. Oh, ça mangwanda yemba. Ça mangwanda yemba. Bo c'est le. So comme trop côté wana. C'est le moment comme ça alingami comme ça ko bendige ngana ba selo na maison mais ara artiste o yela ba mbia la baloba te. Bala malamu. Mais na mona soudain kubo c'est le ngo. Comment y est? Eli Maedi, mon frère à moi, Eli Maedi. Fred Atumba Tumba na blague da banda, tout belia na Fred Mdatumba ngodi. Fred Tumba. Tumba Fred. Ya. Et là on a le balikambuya ba musicien c'est le scam. Azongela musani musique ezole sabana. Là on ngana comprendre comment il y a ba mission na salaka et pese ba vie to neni po mission abete musique na bok mabanga na ole mbongo ko leka ba direct au sala wana. Ko leka be mission. Ko leka be mo c'est que mission de masupe na téléphone na chia ze ko ya mbaite. Abandi lo bala. Bandi pena ko lobela papa na weka. Somdo zo lobela la tata no ta frère. Biso c'est l'éducation na so pas ko mindele ba ye nango. C'est là biso ba bantu papa arana nzambe. Papa arana nzambe. Ba respecter na ndenge mo bo énorme. Place papa ndo fanyana. Ce qui passe à papa, c'est un grand maître Nangaï avant d'en aller. En fait, c'est presque même un professeur Nangaï.
poni ça place à papa nanga c'est le acha wera place à papa acha wera place à papa po wera wana aza muta liboso c'est le passeport na kini ba misati mama benga ba valider na bango swanga passeport na kini to kana ngota l'occasion de rien que ça passeport mais c'est le aye maison ba c'est le passeport ba memie poto matière avion po wera donc c'est-à-dire wera na ko ya sanga mabe mobwe non se réserver pour na bola pour place na comme lelo c'est Weranson. Il y a grâce à Dieu à travers Weranson. Oui. Donc, autant que nous avons retenu, c'est le scam. Mystère Poutine a le baramingi, c'est ça la rabaction. Poutine, c'est comment on aura Trump. Hein? C'est la chance comment on a Donald Trump. Ah. Sur mon Poutine, cette vidéo sur le baloba grimace bateau. Ah, tu sais, la minute à Satan de télémion, on a bien compris. Ah, ma belle Zali, c'est le Mystère Poutine. Là, tu as dit, il y a Mystère Poutine, solo. Kolobate, c'est la action. Comme les qui ont été les qui louent l'homme sous bêta. C'est dodo, c'est la grossesse. C'est dodo. On va sentir dodo. Vraiment. Son alou la gagne état d'esprit moi ou te pédami qu'il y a Kanda. Du Cap la merveille. Aigle en bête stade de matière. Rien. L'histoire se répète. T'as la David. Nazala na loi de Benogami. Qui ne songi. Qui ne biso bena yango yo. Ah dana kin. Osarana. Voilà, dana kin. Qui ne biso la musique na biso yango Marie Paul bena ke we rabeta kuna ba lelo e bana ke imika. Biso linga so baga wana ndeka nango wana pena ndeka wana loyal. C'est le abunu sa Weranson na musique. Te wera te babunda na wera te abula ba masana ye. Abuna wera de. Ah abuna wera de. Créateur. Yo créateur on abunu sa créateur na impossible. Et carrément makato ngate. Le lobani ko lapona c'est le Mr Poutine oye kombe eza yo. Betela biso sous générique mon mikolo yo. Et ça la bien. Sur le logo corrigé yanga mezali, le longa ba réseaux sociaux. Sur le chrétien no big Clinton massa na pepele entre vous. Au chrétien aigle pepele entre vous. Donc ba massa no tout pepele maintenant yanga ma ezop moi impolitesse ça tous en a raison. C'est-à-dire sur le lingo corrigé papa na yo, chape na téléphone, ça élève vos tindela e. Ayo kaza mutu. Sur comme les direct comme la Sankara, qui est gêné bino ma comportement vieux gêné bino. Et ça la biso bien. Pour message qui m'a bêté. Mais façon de apporter yango et bimi m'a bien encouragé papa na balabala. Pendant que tu es bien wana tata na yo. Merci. Maître, pour na to clôturer na biso masola balabala lelo, to fandaki boye, to moni vidéo. Ya la team Wata. Donc bato bazaka pembeni héritier Watanabe, bato héritier Watanabe, babundi, baweleli mbongo, munene bongo bato bazaka pembeni héritier Watanabe, babunda pona ba mbongo wana et en plus pendant ni monde entier au moins on est ah Alvej la pulga. Trop na niveau ndengeni. Trop na niveau yo ndengeni la pulga Alvej. Obike comme il benga notre mi benga l'artiste na biso ba professionnel. Faut la professionnel en tout. Comme dans un bureau entourage, faut la professionnel. Professionnel ça yoka individu te yoka kade. Na bato baza ko entourer ba ça moi hein ah David. La mona ki yango Charlie Paga. Azwaka loko maman ya pasuka ki mette poison en tout cas. Ça ba makambo to retraité par la mia besoin de diminuer orchestre. La fois passée na bête ma solo ya organisation. Boya ba biso ma bête star na biso bozo entouré. Aza star munene bande ko na ngai. Alors on la battu en Afrique, ba ke Europe bazu avion délégation de ke wana ba fa. Bon ba ça pas wata. Ba za na bato ba taille la ba banda kuna bango. Vraiment. So star alongo la bato en Afrique a memi bango na poto. Et ça des entreprises munene. So muto bozo to ça ko entouré, faut to apporter les débat plus ba idée, ba initiative. Oh ba stratégie ko ça que ndenge igwa sala la buki stratégie moyen bo rien. Muta mukuse dia la buki bo bloquer cadena. Moi bugandi ka ba la star blow bon mais bo epé ba sous Charlie. Pas que je sois mi filmé à tiens les réseaux sociaux. Pour na ressemble na réseaux sociaux. David Wimbe na comprendre era tribunal tonini. Tala de basalinga tala. Bana nanga ba kotala ngopi vidéo na batu ba kotika na ba téléphone. Réseaux sociaux pour na biso to zo ngondeni. Pour na mona ndeto sala ba TikTok le blog na on dirait différent na ba communauté mususu. Charlie osaki vidéo pour na nini? Ofunda nani? Osamba na nani? Ba dana peso raison nani a peu tort.
Ce qui maître sali mabe, oui, votre faire entreprise, mon PDG, mon go. Mon hiérarchie, n'a pas mon secrétaire. Ce qui est secrétaire comme je formation, vous avez la capacité, mon wata, pas numéro ali. Mon wata, vous avez vidéo, mon wata. PC rapport, wata, ben à mettre bureau, ça me semble que tu es banane, il n'y a rien de raison et tort. Mais tu as un niveau, il y a. Na même vidéo wana tozoka maloba ya poison azobenga ye muyibi oyibi mbonge belo landela su oyo yo zela na place nyonso na okutana na bando beta maloba pendeza ba okuta na place mo pas place mo so ba bebisa ni image star na ba na bango balé ba bebisa image star Charlina oui na poison oui ba bebisa image star ba bebisa image star papa nana sengo na bango te bango sa bongo te bango mbalé ya ko beta te pa ko filmer to tchela biso na réseaux sociaux d'après moi le là l'autre discuter bo so ba filmer biso na retirer maloba so ba bo filmer non c'est contrôlé pour on ne sait jamais vidéo comme la famille na ya comment boye pelo bo ça na entreprise papa ba ke na ke musala ba betinga pa collègue nanga Par ngoma na ajuana. Na ajuana. Ba bete pas collègue. Pe par ngoma uta ba wenge style nini boza na ngwana boka wela 50 000 francs. 50 000 francs. Bo dimine star hein. Tu sais que star wana zaka muta boyelo boko pete. Et que ça va tanabe. Moi le chocho zaka nango. Aza bien le boko pete. Mais so bo be concert à $50. Gisèle Bongifa, tokoya maman m'a mnepse yo na kisete fe 50 wata pena wata pepe mettre l'entourage à wata. Au linga artiste maman na bato ba pemene ba ça te ba pemene l'artiste ba déposer na bato ba ba idée no bien portant on ba mise ba musu ba cri mais moi na pousse ngona ba zongo dia ekoka masa ma beta ke ngo jour na ti abia moi na ba spiritation de ba linga te ba ba ça ma pemene na wata ba koka déjà oh maele pe ko ba bloquer muta ko ba se ba idée mo buena wata e ba ke ba ba ça pemene no ba linga li soute ba ça ba musu ba poussa na ba idée pour que c'est avancé ba linga te ndo moni bango twana bazana ba guerre même muto na muta lingi kaka ye bango ba za pembe no mutu muswa oh botika stars za libre nenga za ouvert Charlie wala za bere mo ko répéter suite bo diminuer la team wata bo diminuer la team. Merci maître na batu balandio lilobani ngolo pona bango nyoso na ndenga balabala batu balandi biso bo meka ko limbisa biso beto sa batu ka ndeto ko je baninga ndebo biso be munoko ngo yango raisonnement to Samuel Omobo to côté émotion erreur ebimi bo tenir biso rigueur te so ya ko gel bo ko je na commenter bata mafinga pe donc inet ngai mama mafinga eza normal po na jido gune to finga mama kasi ngana mona muto afinga ngame na bien na martyr na boire un peu doudou qui t'emballa grand frère à Jefté qui t'emballa neuf na biso ya Léopard avec na chaîne Jefté encouragement to ça na petit na ngobi ndeto so la ki doudou na stade de martyr en pleine combat na afinga ngapena abata mate yo yem to ba finga ateki combattre na finga bato ba finga na biso et ça na biso bien Christian Camber mon petit Israël le belé que kaba Israël yo vanda wana vanda bena wana mère Tatiana Minimbu champion nanga babi mikolo za na succès fou na wenze kantito David Wembe na le dongo te champion nanga kota balabala le roi Salomon Kennedy Ngeba mobala Fanny papa na Samuel le roi Salomon Kennedy yo benga ngai te frère na numéro no même pesa David ete abenga kaka yo mo benga ye ya donc ndenge za la kaka ba ngai donc nene c'est bino so ngbolia pour nous maintenir santé sans typhoïde typhoïde à la tête pour que ça examen boye plaque da banda toujours donc le numéro na biso ça 945 111 659 pour le bateau banda 00244 945 111 659 na plaque da banda rolia pêche bio donc biso pêche ça à 3 jours dans congélateur de nenga bibi no océan tout ça ya kalgila rolia ma jour tel donc plaque da banda pona rolia kuna pona molato balobi fo mona kabuya shark molato mwendo to sawa ye bato ba bibi kinga sanga mama muto bilamba te mena sanga na muto wana Charles Kabuya vraiment baby singa don ina ko moloko meneme na sengende bolimbisi botuna cheye kolata kop na ye Eli Maedi mwana kini ya solo ya défendre Congo ata na sambeto ata na ndoto a défendre Congo donc ye j'étais Eli Maedi Kabanota le meilleur coiffeur d'Angola Kabanota Ardi Bokole siko nana misa na moko boss Amadou
Les pétroliers. Les pétroliers. Bossama des pétroliers. Donc, il n'y a plus de maman, mais les pétroliers, on a Bossama. Bon, tous ensemble. On était là avec Maître As, on a parlé de tout sauf rien par rapport à l'actualité. Donc, il y a beaucoup de rigueur. Tout ça, là où il y a des problèmes, bon, mais qu'à corriger, ça l'a bien. Merci beaucoup à toi, Maman Mboyo. José Mboyo. Mouya José. Nkana. Bokila Lokondo. Ah, yeah. Il y a un succès de Tigali. José Mboyo Bokila Lokondo. Maître Arnaud de Sengandé. Il y a un tambo, Zala calme. Et Simba. Vraiment, donc, voilà, Meleke Bele, Kota Masura Balabala, et ça l'a bien. Joyeux anniversaire à toi, président Didier Ballast. Ah, donc, ce que la matete, j'aime ce la matete. Soit philosophie, président Didier Ballast. Wana président Abisso. Asala Gimbula. Asala Gimbula? Ouais. Parabège, Paravosé, FBET, président, Yoyebi. Godson équipe Nangaï, Bajuana Oyebi. Ah, n'a pas de Solomon na salongo, tu as match ya Godson na salongo, Godson. Mon boulet bi mettre président Benatou ba mettre ba kuna likolo. David dit to bundate mais moi to bimisi blongi boye. Ah, qui me content na terrain salongo. Vraiment. On va jouer président. Salaka nengo salaka na mona kaka na petit na ngai triple polydor. Ah ouais. On a bureau na ye. Président triple polydor. Na pas petit na président. Bokana tiki bale tonde pour na mona kaka moi gaya. Ouais, président Didier Ballast na boss na donc o me kana tondo sana kinana ngaka na Afrique. Président yo teka makasu te. Président teka makasu na sangata. Ah yeah. Ba bien de bank ba papier na bimisa ba président. Bon doit bimisa ngo. Donc so salango David a comme selangai. Et salanga banga. Na ndenga anniversaire biso peto fêter awa. Na ndenga lwa na siko. Bola Meleke Bele tout ba jeune nyonso boza na matete na Kinshasa. Wana posa o évoluer na makamba bale. Ko buka na te. Luka na yo kaka président Didier Ballast. Président Didier Ballast kala mingi te mongo kota makambo wana. M13 mongo kota makambo wana ko sala bien. Donc merci beaucoup na batutu o ba compagnie masoda balabala batutu o bozala na viana bo matabo kita président na bino Jimmy Sumbola ya Basumbola. Président Jimmy Sumbola ya Basumbola. Azakana Mobutu makamba loba kitsuko na sali yango te. Chivache. Nandenga masola balabala Mobutu salango et ko sala bien donc batutu balinga da vidéo mais ngapela linga bino trop donc on a ensemble avec vous. Ciao. Puisque t'as la mbote, ciao ya président Ilo.